pour na sinara batunyo so ke so zo na émission awa biso bongisa bilamba olandeli display oyeba pe ma ya koya koloba aiza ka tribunal ya ba artiste ndonga la singana ya rouge azana ngona bendazi omoni singo ya rouge azana ngona oza force na ngai kaka kasi kisi ya ngona te eza kisi te oza force ya tike baya après azalaki abeta Pierre Tombal Pierre Tombal yango yango na minute oyo nazomona Pierre Tombal yango oyo tozozela yango mbonzo akei. Mais oui, je te dis la vérité. Nous avons pour tes paroles, bah Francis Dibaya, aux général, bah Francis Dibaya, bah Sankara de Kouta, hein? Ah. Journaliste. Naina yami parce que. Bah Mosé Kindingu, yosa général na bango. Armée nanga, nde na yé na bimi général, ne tant na bike na général ya bango nyonso. Bango nyonso bazaka na Angola. Tous les porte-parole nyonso azana Kinshasa azana Angola za général na bango. Ah. Le producteur de la Guinée, yemo seka kokene makambo wana te yango mona kike moeto ya ezate metoza bon trop fois mobimba ko kama kamona te bo pesera confiance même micro o la bisote kene ko le producteur a mot tourner ce ko pona ni makambo ya nduli ya producteur on za ina producteur on za ina matubakano amona funki mbango kisi wana bat baloba ngana yebi na ngango te est-ce que na okena ke simba kisi polobi na sala nini na bano na botima musu ya passe na kena ke pesa pour na leader wana pour no kese wana je ne peux pas faire ça. Bom dia, boa tarde, boa noite, o meu povo. Muito obrigado de estar conectado neste momento para assistir a vossa entrevista, a vosso programa, o Awa Bisso. Isso quer dizer, aqui somos nós. Ok, eu sei, eu tenho a certeza que vocês tiveram saudade minha, mas o rei estava descansando um pouco, mas eu tenho que acordar porque entrou muitos casos. Povo angolano entrou muito caso, então rei teve que acordar para vir resolver os casos, muitos casos. Então vamos falar um dos casos que nos aconteceu, que acabamos de perder um grande homem no nome de Mbonzo Centreville, qui ne plus, il nous a quittés il y a quelques jours. Ou à Outika Kibiso, Monique na sala n'ango pe bien. Ils ont problème d'intégralité. Ah, ngaye Miss Girl ou rien. On va gagner au salon, basala quitté. C'est-à-dire tout ce qu'on peut être Mbonzo Centreville, Outika Kibiso, azaï porte-parole, on met muito influenceuse qui acabou de descansar. Nesse momento, a já na casa mortuária. Então, estamos aqui com um grande homem também, moko ya ba collègue nae, ba confrère nae, azana biso na plateau o ya lelo ya awa biso ndeto osola nae, commence que ba programme ezo tambola. Ba ike bo pesa ka confiance na bino koto pona rosala ndengaka to solola ki na bi responsabilité dans anango. Bota la kangai bota mambozole kana sima na ngai te po atabaye ba kumi awa ba biso ceux qui peuvent balongwe ba kei ba kotika biso ezaki plaisir ya ngai na koloba maloba o liboso ya podium pe pour vous répondre na comprendre que toza connecté toza même moral na sala ngo sous bien awa biso toujours merci de ma partenaire merci à Roby Visor Aigle merci papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck Boukassa tikana loba merci bongo na Paulo du Santos les guerriers Parlo du Santos les guerriers tikana loba merci et pas ya Bodrik Matadi tikana loba merci et pas ya Mavinga garçon hollandais na pesimbo te pas ya leader Kwamba Prince en direct à Londres ils ont ça la plaisir tu nous avons un message na bino Diego Outiti dollar papier mouchoir ça c'est pas sans billet vert le millionnaire à Kwanza ngana kumisara mutupamba te Diego Outiti vraiment roi pesio mbote et sikezwamio pe merci na commandant John Bilengi Eye. Nasa Fastanga, Nadjiken Baya. Bonjour. Bonjour. Ah, Bisso toujours. Toujours. Ezara Bisso. Bisso kaka. Ah, Ezara Bisso. Kaka Bisso. Oui, puis que moins retard, mais que gloire à Dieu, va comprendre que Awa Pena Ezara Bisso. Pour Nasali constamment roboué.
tango bana mai to bayike bazouta bamboko bazouta bazoya baokuta kaka biso to be bazolonga bazokende bazotika kaka biso. Vraiment awa biso nde émission ekangi mboka ezosala pe valeur ya drapeau na biso na pe simbote pa ya Gelor Kinzonzi le roi sage esika zwami ya linga pe émission makasi. Oui. Voilà, alors la biso en direct qui bozo ça là toujours bien. Alors bonne nuit d'abord santé. En tout cas santé nanga ezabina bien. Santé nanga ezabien au moins Jikeba déjà na biso awa déjà tant que yé na combien c'est que santé ezabien. OK. Tala na uti banda wa pitina koma awa. C'est que naza na kutana biso ko. Jikeba ya tozo solola awa au moins ezaka kutu moi bien. Ce que ezaki bayambi on émission awa biso mais na ba fauteuil ya se ya ovanda. On a péné à la ramise qu'elle est à la sous-roité. Mais ce qui est ici, Karo Azali, tout ça, on a beaucoup d'autres temps, vous savez, son année 2025. Nous avons le beau Licolo, prêt à répondre à toutes nos questions. Merci. Koloba vérité et bandeti souka. Naoloba. Le kuta a ele kate. Naoloba nyoso. Oza to obanga. Naza muta obanga te. So bakangisi obenga nongai. Merci. Pour le vérité l'émission a biso. Merci. Voilà. Alors, tolali tolamuki ndenge ezali mobeko ya nzambe yemo nzambe mutayeba secret ya liwa Mbonzo centre-ville nous a quittés. Comment cela a été? Est-ce qu'il y a Belaki? Est-ce que azalaki na ba mutungisa mimoko quelconque ya nzoto ça tri parce que angolais amboka ba réalité? Est-ce que nengo yebelaki abando passer ba moment moko difficile ozo senga bando kanisa akufina nini? C'était quoi au juste? En tout cas, merci les grands journalistes. Oza bongo Jikeba général à porte-parole, nous sommes porte-parole international. Ce qui n'a yé ko défendre mamsu ko défendre bute na yemba moko pona wa utala passe tout ça na mo. OK. To kufeli moko na biso. Le moko na pas la biso aza cher. Yango moni président Gelor Kinzonzi FCMA to ko ratete il faut to ya tout le bela dans centre ville. Na pesi non mes condoléances na famille ya Mboto centre ville centralité di Oatiki biso na pesi mbote na ba collègue na biso nyonso au place nyonso bazo ba porter parole nyonso bazali na kopo to banda to kota oyo to perdre ya biso Mboto centre ville donc pas ces amakasi na question na place na goya wana Mboto centre ville ngai pena to sola na ye appel vidéo calamité na matanga ya ser na biso to tika biso Fatou Boavida donc mes condoléances na famille ya Fatou Boavida wana leki na ngai ya kauka o ndeko sunga ngapi na mambebele tangu ye auto tika biso tozali na matanga to soli pena na Mbonzo appel vidéo ya maladie Jikeba wana ya biso faut ozala wana to zala matanga bileki na biso aida ka biso mambebele et ko leka wana et qui lobby dimanche na vandi na ba camarade tozo solola avant na wamoni appel le koti numéro ya Mbonzo centre na sku ba nga centre ville a benginga kuzwaka na ozo téléphone ya mbabuna oka ya na biso mo ponke mafoni liso mokonzi ya Mbonzo azolela nini Jikeba ya Mbonzo akufeli nini poto bike Mbonzo abilité ane koyoka kaka donc azoka pasi na mutema Mbonzo akufi abandi kolela wana ti akati na téléphone mona tiki ngapi na zui ta ya kolela tala kaka mutu nazaka na ye parce que aki déjà collègue na ngamo boye awa na mboka oyo tote ko sa to ngoto sala orchestre na biso awa to bimisa ki pe single moi 5 chansons nga ko bima to eta danse ngomoko Maxi single moi 5 chansons to bimisa ka chama ko kaka yaki croix na pe betaka to saba barbecue na ngo papa fo masamba na PC ba mote belé na retour bravo masamba c'est mote na ba bébé butu ba président papi maluku ba jino de bandal ba jino keita ba c'est le petit Jésus na retour na ele kaka bien. Et au comme attend mon boye centre ville na moni mkomsu na vanda benga na téléphone Jikeba ya nga penande na vandi boye na zongi na mutu na zongi na Ibraton piana na ese ngabi Mbonzo yo zongi pa Ibraton piana mais ide tozaki nango yo zongi ndenge nini bon nga pe de asina yaki déjà nde na vandaka na ngola na ndeko le ko su TVT na tika kopa mais ndenge yaki tozonga yo longo lisusu ozongi na yo kuna
napelo ko sala été yango na longo rappel na songa ki mais na yebi ke to ça na biso na mbonzo bien na kende pe ki chassa na 2023 na ko songa 2024 2025 na ko songa awa to ina mbonzo sola na mbonzo kana téléphone pour que ça tout monde anité très bien donc eza na ba plateau pe na tikal ko mona mbonzo to sola ba téléphone à part na ebeka ki bazana studio bazo sala album na bango mbonzo tili wa des chansons OK pour mbonzo de bande ko sanga bijika baya nzembo na ngali boso o na tsaki pa ibato ezaki cercueil deuxième nzembo to ko beta yem ta personne après ça ibraton dit mon cercueil oui ah bon yemo ko pena mutakomango allez après ko beta cha o chanson to beta ki oyo quoi après azela ka beta Pierre Tombal Pierre Tombal ngo yango na minute na zo mona Pierre Tombal ngo o to zo zela yango mbonzo ki donc pas si mon ozo kane na za awa ngai kapo za biso za biso ya moi mais pas bina eza makasita là déjà pas père de famille ndingo na tiki bana tiki mwasi o ya belité. En tout cas ça fait mal na minute so guerreur Kinzondi inconsolable les rois sages Monzo centre-ville à surprendre tout ce n'était pas les moments. Oui. Mais oyebi elo mo ngana na sepela kana ngo epai na ngamoko na bosa na mamutazolo bate donc ti obandi ko intervention na yo na bombela ki au moins deux questions na o na zuika na bandeli na yo wana pona sinara batu nyonso ke so zo na émission a biso bongisa bilamba olandeli display oyeba pe ma ya ko ya koloba aiza ka tribunal ya ba artiste voilà alors omi bengi général nani apesi fonction wana ibanda ki pe ndenge nini. Bon, général va porter parole parce que Nathalie ndenge na yaki Angola. On attend na yi Angola na yi en 2006 na comme na mboka oyo na mboka avec Kumbati Sébastien au C8. Na mboka ba Paulo Tudi le sénateur na mboka ya Tata Kibokolo. Place DJ Gwa MP4 asala. Attend na yi na mona yi pela ke oui na vanda nano. Tant na vanda tende makambo na côté pe na formation. Natala ki ke baliki limo po bimi bazoloba sko biso ba oto banda copie yango mais ce tout temps na ba pété funa ko mamba mo général muto pesa ngote ngai moko na armée na nga nde na ye na bimi général na tant na bike na général ya bango nyonso bazaka na Angola tous les porte-parole nyonso za na Kinshasa za na Angola za général na bango. Mais oui, je te dis la vérité. Nous avons pour tes paroles, bah Francis Dibaya, aux général, bah Francis Dibaya, bah Sankara d'écoute, hein? Journaliste. Na yami parce que. Bah Mosé Kindingu, yosa général na bango. Au moins, il y a ba kombo msoko ba ndo tangela nga ba kombo msoko tangela net ba kombo msoko tangela nga ba kombo ala pena trop te. Net soko tangi muto to tanga ya soko tangi nani? Mosé Kindingu. Mosé Kindingu, est-ce que Mosé Kindingu na cop wana? Est-ce que azalaka te? Tabiso doke ba mbinza pigeon bazo botel so ba chapeau botel so bilamba Muzeki Ndingu azalaka te wala Muzeki Ndingu n'époque wana azapa papa na ye azapa vena biso papa griffe les grands boulangano vous comprenez azalaka te tango tenga Francis Dibaya na saluer na place azali et pas na la team Wata et pas Goga moto na tembe na pesibe dadi mo la moto place azali parce que to na matanga tango biso to le ka TV bango nso azalaka te yamo na benga baba mayaba biso to atokotoko toki bana batongo bino baba to atokotoko me toki bana batongo boza batokotoko to za tokotoko me ke bana batongo mondo za bu za tokotoko OK ba bengo za kitoko OK tokotoko so ke basko na batongo bato batonga to benga baba batongo Christian Mouino mabela maramba isa tona benita ngo vraiment comprendre bongo alors Chikeva baya tozo solo muke ndenge batu ba otala biso wana moi j'aimerais un peu bien savoir par rapport ya kopo nous ça était ba porter parole ya ba leader ou bazato mususu musika est-ce que vous vivez peu bien bozora mo ba retour est-ce que ba leader wana ba reconnaître bino ke ezana ba mo ba sabe formo libanda pona ba promotion na biso ba lobela ka biso hein ça dit ba revenir na bino za ndenge nini ça dit il faut ça la car à travers ba mabanga ozoboka bona ba mission ou comment bon mingi na ko ya biso so na lobina kinene tike ba leader le net ngale ti leader na ngai Patrick Bekam
autobenga l'aide du maître papa calcul pour azama makambo so ke na calcul OK c'est que na calcul wala biso faut se retrouver parce que pour obala ta moi il faut ça calcul pour osomela mbande na lati lich na ngabo et le ba chomi na mvogi lich faut calculer leader na Patrick Bekam net singa pour le moment na uta Kinshasa na ki no orchestre moko bo tant na longwe na ye Angola na zongi na mboka na biso tant na komi awa na mboka ba rafli yongo o atika iPhone na defo na kati ya rafli yongo na PCP mbote sikazali comprend tant na zongi awa na talike na uti place na uti na mona na makamna kende na ba fande batinenga ke kende Congo obanda kosala musala na ozongi ya musala na yo tangu na ye na moni ke kuna na mona ina ngo eloko moko ya ete on a bengi ba mayaba ba mayaba zala ki avant place na uti pas vraiment da chante na pese no mbote sikazali kuluto manda chante kuna zaki lolo te eloko ezana mote o gagner peu rien te na eloko ni na oso pour ceux qui elebonga rafo muto azala na ngo pa pesa bo so azala moto bo manda chante na ngo te wa ko pesa yo vraiment papa ngana lobi mutu fozala nango pa pesa boso yesa nango to peso ni bosi ko umeli na kata mouvement de nini so ebeke bando zoni le côté omoni ko koma tango yo komi na uti mboka mupaya très bien na uti mboka mupaya na ye na uti ngula na ye na bandi ko travailler mais na travail to boy mutu nyoso ya tango zo sala azera lifuta ne fozala très bien mais na tana ni sutanga na zo kende ba TV la zone obel na zo mo lifuta ngo ezate awa na ngola fo ba ke na tika Clarisse 10 parents Clarisse mambu 10 parents de maman na petit baya na tika bona ndako banda ku yangola to fute la webi condition ngola ndezala so na ozwate qu'est-ce que je peux faire il faut que na longwa ni na longwa ta na komi awa Nathalie naza muto déjà na musala wana qu'est-ce que je peux faire yango monaki na konsaki demande nanga et pas directeur secrétaire Serge Mbumba. C'est pourquoi votre choix était seulement que l'artiste est l'œil du maître parce que l'artiste est plus basé belé on peut autant pas bien affilé pe na moni mikolo moi chaleur ezongi et ça l'opé bien bon pour ngai natalaki déjà comportement ya Patrick Bekam nde na monela kaye parce que na yebi banda kala na musique po ya bepoko wana ponga na mwa kauka na dragomen ya dragon pene ki dragon na kauka na maître madusu na iranien pene ya kauka na ba iranien nyoso na kauka ba imambo na oluba na talaka abande ko beta no kese ya mona mama na biso biyomba Olivier Okuka et ba ka déjà wana jeune mo ba yembaka e mona kinda pe masina na ba quartier on a vana na quartier D na ebi comportement ya leader na biso yala talenga côté msuna okeli ba ko négliger nga pour mona to sala ba demande bozongo kota voilà eza bokese msupe ko ozo envier pour kota mais tango okoma kuna eza ba msupe ba ko linga oza si place wana te OK mais tango kota ki papa calcul Patrick Bekam l'aide du maître o ya pesa ba mama Valère ndena yaki wana tant Serge Mbumba a zui demande nanga abidika baya loko za na ngola kende kutana na Patou Gigan imbattable okutana mettre les petits moi batuna okutana bango très bien ne ba singata na komi ba yaminga na CG Sebou les poiti o bazala ba chancer du village o bazala parce que ba chancer bazé belé na mito za pina porte-parole il y a confirmé il y a Patrick Bekam na ndenga mboka awa Angola na Kinshasa parce que les internationaux ko zape awa lelo na za lobi na za kuna mais za ba collègue na pe musuba na kinyo bazo travailler na kutaki bango ba travailler kuna donc ngana ekomi bakisa masu na kati wana donc na musana savoir faire nanga yango balinginga mais pour le moment nazo zélande président nanga Patrick Bekam l'aide du maître papa calcul soki akomi na mboka oyo nde to va no boye papa otala mwana ye po yebi ke tike baya aza mwana ngame so to ke nkale après bo arrêter ba clause bo bindeni bo fonctionner les si ko ngina yebelo mo yobi oyuza ma parmi ba porte-parole ba womendet moi ebele na mboka o yangola siko obi ki to ute ko perdre Zobozi to perdre Zobozi to perdre to perdre sous Bonzo centre-ville siko moi je me savoir na ba liwa oyo ndenge ba porte-parole boda elele il y a des gens qui disent que liwa ya Zobozi ezali na maboko ya
Kofi Olomide ayeba makambo wana pona nini parce que ba vérité ozo bozi abimisa na TV na mambo lekela bango na quartier latin. Siko lelo oyo to vandi na plateau oyo tozo solola lelo susu to ko perdre Mbonzo centre-ville. Est-ce qu'il il arrive des fois pour nous déstabiliser orchestre baninga faut bimisaka ba secret si ka peut-être outaki pour oloba maman botom sous ses raté. Ça dit c'est quoi au juste? Bon net ngana koloba ndeko na biso bozi sakenda tika biso ngana landaka ba interview zobozi parce que ngana zobozi to na mboka o parce que là on aura des porte-parole ba uta Congo on doit la TV ba ka mboka za ngana zobozi tuzaka na zobozi ti zobozi ayebisa majike ba foso ma TV wana radio sunga bokese mso yaka awo même qu'on a talaka interview na ye parce que zobozi azaka pena petit o ya Kofi Olomide. Très bien. Ana kutambola na yebiso tuto yebi yango na Kishasa botama yeko loba makamne na interview na ye asalaka bani na yeko loba wana ezo engagé ka na ye ninga kinada na sama bela kufa eza les aki vrai eza les aki faux ngai penda lokwa na fana na Kofi Olomide te est-ce que na oyeba makambo wana na oyeba te mo akufa ninga kufa kinda na makamne na mutema oya abimisa ka lobaka soka bimisa ka ngo pour abimisa ngolo bin akene place ake molimo ne eza na kimia c'est que ngolo ba makambo wana yem tabi ngo za vrai beza faux. Mais elo ni ça la est arrivé que bino ba porter parole beaucoup à niveau ya aussi ba kisi pour que ba leader ba linga rabino ba leader ba tala rapino ba kalikila rapino. Bon ngelo no ko lo ba leti ngandi na fandi awa na utono na famille musicale maman na ngazara danseuse internationale gigilo watika musique na 89 na pire bakuba papa na ngazara arranger a Zaiko oba no ki Chassa Malembe ewolo son na michasa na France na PC ba mbote place azali. OK. Maman na ngata sa carré wana le akina sa mabele na tikalo moni place ba kister no mona ka ke l'église catholique azo ke ne ba voyage bile taka ipoko ba danser zaga okoza okeso zo ke ba zubino bakena mino mikili obeti boye ko zonga na mona na makisite ngalelo lokolo za mwana bakoko na mwana mfumuki mbangu kisi wana bat baloba ngana yebi na ngango te est-ce que na okena ke simba kisi polobi na sala nini na bano na botima msu ya passe na kena ke pesa pour na leader wana pour no kese wana je ne peux pas faire ça na osala musique oyo so botini ngane na yego pa na yo na biso o mote na ye. OK. So so ina na kisi yango et c'est là ngasoni pona baksa ko loba bena baksa makamsu na bosi ko singa rouge nous en le boko ezani singo ya rouge wana oh tout toujours obi oh ndo moni singa o ndongala singa na rouge azana ngona bendazi moni singa o singo ya rouge azana ngona o eza force na ngai kaka kasi kisi ya ngona te eza kisi te o eza force ya tike baya la chambumba aigle de Paris ay makambo na la chambumba aigle de Paris makambo na. Très bien, tout ça na matanga Chikebaya ezo sala batu bien. Alors tous ceux qui indépendant pour tout qui ne cochité. Moi j'aimerais tout sur la makambo Italie orchestre ya l'aide du maître. Siko obi ke sali 3 fois concert ya lei ezo raté na Angola. Et ça par rapport ya nini? En tout cas, merci toujours. Na ba chancé du village tout au bazar en Angola. Ba ina posé à papa calcul Patrick Bekam les mettre to bengaye na minito yo. Au moins ba concert wana tout. Patrick Bekam aza musicien o ya yembe la biso kaka. Patrick Bekam aza producteur te. Soki Patrick Bekam aye a solo libéré solo na producteur. Ma minu c'était na maboko na. Ya producteur. Ce producteur de la na ye yemo ko seka kokene makambo wana te yango mona kike moeto ya ezate metoza bon 3 fois mobimba ko kama kamona te bo pesera confiance même micro o la bisote kene ko le producteur angot tourner ce ko pona ni makambo ya nduli producteur on zaina Matubakano docteur Matubakana na pesi mbote yene producteur walinga produire biso bon docteur Joël Matubakana yimta produire derrière Bekam balebele tout a kokate mambo yo zolo bana TV yango wana ko o monde na expliquer yo na expliquer o eza normal tant yo monde déjà le mo boye donc production ndenge Bekam yete 3 fois o nyonso eza la producteur akoki makambote pour soka kokaki bien zule ba mise visa ba ngaba ya ba yembi ba pri ba zungi na bango ba sepesi ba chancer du village nyonso
on comprend. Mais retard pesé na ngambu ya Patrick Bekam yemoko. Ngana za wana camarade nanga singa pe retard ils pas na yemoko ako tsa ba passeport na retard ils déjà décembre ba faut qu'il y ait des congés. Wana déjà ba passeport c'est quota. Au moins producteur. Ah na ngola to ba producteur belé au baratarate. Net na saluer non porte pour dire le sénateur. Ouais biso ya Sidadi pour na mona Sidadi ya ratarate. Akoko ta so akoti tata moi blague ba baye. Siko Matubaka, docteur Matubaka, yé moko makamne pour les personnes qui ont ce qui OK c'est y a ngos bien ka yé. Yé mtanga ko sa chikon. Oh. Mais oui. Nandé ni ça que des production, des coproduction. Et là qui production on te mato ya. Mais yé ce que de moi pour za kanine. Avantage de rien ça yé par rapport à Nine. Par rapport au yom to produit au produit OK c'est hit. Tango yé beti. Et ça bien yo producteur na combo na yo petit. La pena mais jikelelo za mambo ya gani za mambo ya lumea il faut intérêt ya moto zala loku musambongo eza mambo business c'est-à-dire nazo produire musicien tel pour ngapena gagner chiche eza loku moto bon ça va pas pour me wana bon soka yeba ki bongo ndenge ni yoko mona 3 concerts mobimba et ko raté mais bana ngola kabinda de kunene o tout bana posa ya papa calcul Patrick Bekam le dimetre azoya to na préparation mais pour changer producteur bon azoya na ntoya tozani ana mboka azoya na mboka tozani awa pour changer producteur mais oui makamwe kenda bongo c'est producteur mso monani pourquoi pas to beta faut to beta pour msala Patrick Bekam ya musique bongo ce qui azo beta biso net na mincho so Patrick Bekam ayaki na kola la nzalate on comprend na olala nzala te mais mais en réalité c'est comme si pe actualité ça pendant ma cassité avec Patrick Bekam depuis Mikolo mini Manzembo ezande ti auto yoka moi trop auto obi oyo nzembo ni oba trop nzembo zo beta o pina ke so nzembo zo beta yebanaka net nzembo ni 5 na ban 5 ah ya Gauthier Touba la pulga na PCP mode ngape na saluer su Gauthier Touba la pulga na bana wenge mo mtayembele bina filé ige bina filé ngai mingi mona 5 na ban oyo konte nde na fandi awa mingi obako ba vérité hein ya ona osola na yo oyo kanze mona te nga mingi ona zo mona nzembo zo beta na minute oyo eza calcul mwasi bakulutu balobaka mobali nda yebaka mwasi akobala mais kokamu moni babali mwasi na ye nzembo zo beta mikolo yango wana yango moni pe na mincho pour le moment orchestre na biso Patrick Bekam ba chanson du village toi na studio to ça deuxième partie ya calcul deuxième partie ya histoire album histoire OK yango to ça yango ezobima kala mingi te po apesi chance na ba chanteur na ye ba tsa banzembo oui toi na studio na minute. Merci Jiken Baya to komi pena ko sisa na biso. Moi je m'aimerais plus savoir programme pe à mama matanga ndenge sali boye est-ce que ba pesi déjà programme pour na mambo ya ko enterrer Monzo centre-ville. Bon akufa ki lobby très bien lelo avant na koma na plateau na yo awa na tu ko sola na ponke mafoili so mokonzo zo sala a sala numéro ya Mbonzo siko ayebisinga ki bazana casa motoire bakepo ba changer sous place les apone ko ndenge ya osala ye autopsie. OK yango biso etake bana ya Luanda on eza message nzo pesa na bana Luanda nyonso kabinda de kunene Mbonzo centre-ville atiki biso Mbonzo centre-ville azaki ya mutu nyonso ya ba boss nyonso ya mutu nyonso oya linga Mbonzo centre-ville na mboka oyo ina ngola tozana posa matanga ya Mbonzo eleka na kimia tokotambola yango moni président Gelo Kinzonzi le roi sage na Jagermanet na Neki Bilele l'impresario on se comprend na Chrisande le basket na congolaise tovanda ki déjà lobby tozo c'est la programme qui cherche so ba pesi biso yango tokoleka tout sa programme que matangi vous à la place numéro oyo nyonso azana posa ya kosunga biso lisungi na ye et ya na kati ya matanga ya Mbonzo bobenga biso na plus 244 948 675 361 voilà numéro so bobengi bokozwa boyoka ba information nyonso ndenge matangi koleka wapi awa mais tous les boss
tous les bato nyonso mbonzo azalaki na bino oyo bosepelaka na mabanga na ye alingaka bino mpe trop bien mpe olingaki ye mingi tokotambola boyebi mama matanga ndenge ezalaka bakundaka ebembe mutu moko te yango moni biso leedike baya toleki awa mpona koya koloba makambo ya mbonzo centre ville mingi na kirana mpe so natali nord amona mokonzi na kati ya Brésil nde bazala aza kuna donc sentiment est trop mais parce que naza na mutema bona ole la centre-ville non ole la centre-ville na caméra ya awa biso nini oyotika nango comme souvenir ya mbonzo centre-ville souvenir ya mbonzo ka ona tika nango parce que mona biso tout ba porter parole soko yokaka ba porter parole chose basaka union moko ipamko fondateur na biso ya mbonzo centre-ville na ipamko ezaka mwa guerre moko boye mbonzo azalaka pa vena soko Olomide tanga azalaka wana ekomaka nini mwa makele mo elega kofa lekaka na TV lobike ba porter parole nde bazoboma bokese mbonzo aleki na TV lobite c'est que so bozo ba biso ba porter parole tozo bebisa bokese c'est que bino ba leader ba tosala nini botindaka biso ekomaka mwa problème na 2004 wana ndo muntu aka kosangana epoka na ministre akitire ya ezalaka kombe koki manga n'époque wana sakani mova nde toyaka tosangana yambaka biso to tosali ipamko parrain na biso ezalaka nani kombole peleki Nati Lokole Nati Lokole mutazaka parrain na biso l'époque wana donc mbonzo fondateur mutasangisa ba porter parole tout na Kinshasa c'est mbonzo centre-ville. Donc, et là, on a vraiment monté, on a appelé ça la so valeur, on a porté parole dans Tama. Nakoza na soka yina mboka za awa, ebisanga jike ba photo bunda kaka. Mtala musanga mingi lokola mbonzo aratina. Donc, na perdre mutu moko boye na okokate. Est-ce que cela est vrai que mamususu boya ko lobana TV ba leader ba monde patinda rabino? Bon, net singai en tout cas, banda cop oyo. Ils ont la mingi au bengi bureau, par exemple, que tous les bêta conseil place pour répéter ça boy. Ou même sur bien biso monter. Netinga na sala monter. Moi na komi a na bengi bureau na biso. OK. Faut na sola na bureau na savoir que na zo les émissions. OK. Ba oui ça que loba boy ke na ngobo. Type ba biso ba tu boya bango ba tu ko boya bango te. Ba bureau ba ko chaka. Te ba na na boya mutu te ngamonde na fa mtu so tuninga mutu mo boyo ngale na ebete funa boya yeti. Bon, nous sommes fonga ile na mito boy na ndeto na biso awa. Fona ndimaka mututu. Ya boya pe fazala. Tant na biso ke biso to. Ya ko boya ke docteur Matubaka na akoki na production te pour elemeli. Wana za ndenge na o. Ndenge yo moneli. Net ngana ke selonga Nathalie ki na biso bien. Bu mwanza esa. Probablement mso seko yo bimake no temps mso batinde ko tinda olo babongo. Mutu moko tinga Matubaka nga ayebinga take porter parole ya Patrick Bekam du maître. Très bien. Na koyiko yate pona loba aza mukolo aza parent ngana koyate pona loba mabe pour la compte na zoloba o eza ya musique po biso liaka na musique c'est Patrick Bekam lelo yaki na mboka oyo bansusu na koza pe bien mais tant ayete na ba fano ba ina nzala ya Patrick Bekam est-ce que ba sepeli nango ba sepeli te par rapport à nio fonctionne en Angola est-ce que mon a considération pe na musala oyo sala par rapport ya kin. Bon, est-ce que considération na pendé zala? O ezala pena pa bato kutena muntu na yo boy. Ke fala muntu azala muntu na yo ti. So bato na yo net bo ba DJ Gloire MP4 azaya ngati. OK. So na kutene bo asani ave. Ba DJ Jésus, ba DJ Chege. Ba manager nanga Ricardo. Rambo nyoso ba yebi yango ke so. Les bato moko moko ne ba reconnaître. Est-ce que tu as gagné déjà quelque chose au non lilo par rapport à Tanyon Sosa inongo aux à la porte-parole au tindiki artiste belé au promouvoir artiste belé et c'est la bonne mission bani na bango et tout est-ce que vous vendez peu bolobi le ngai chicken ce qui le nazana oyo ça par rapport à boulot nanga bon na bepa kuana tanaka pa ve nanga pasha to la miliki je salue en passant en Suisse venanga pasha milika ya tola pas venanga tona zalaka venanga wana en tout cas nandole le logo te taka vene pas kuana aila biso fontera sport na tambula na kina le kanona na bemission na kuta kuna vele akabela mutuka akabela ngata pesa nga pena poza ka lokwa na bureau
mais muto azaka pembeni na ye penda ya kutamba makomyo songa na kuta kuna vers une émission en tête ati quand la responsabilité na yo na nutambola nango très bien to kuta kuna vers a misi leader na pesi mo de place là mais petit yo pasha miliki penda na bawa tikeli ka yo po ani mutema bolamu ya vana ayatola pasha miliki mais ti lelo na soma mutakolo ngona pasa pasha miliki ezaka Patrick Bekam le du maître papa Kadi soit ça lui calcule ni bien t'as pas ça va calculer bien ngape na yona ka pona calculer faut zela ta mon moto pe ça fait bien en beaucoup et ça problème ité na resoir on a Patrick Bekam na resoir. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission tozalaki bongo na Jiken Bayar sur ce plateau, le porte-parole de l'aide du maître, hein, Patrick Bekam, na PCP Motesi Gazali. Merci na bandegono so balanda yibiso et ça libiso vraiment bien sûr aux mécènes, soit aux ana poso kota monde ya production. Mais oyebi penza ndeti makambo te benga G5 production. Ozongi na osima otike libiso organisation. To sala ngo bien yo honneur na yo kaka et ozana ngo pe ba bénéfice ya oyo biso to kosala le roi musala au monde apena ko gagner na ndambo chaki ou bénéficier pe quelque chose en tout cas au bengi no ka GSM otiki na olongo no esprit ya oyeba ndetse belo bengi no biso to organiser concert ko banda na ba publicité marketing organisation tout to saleli o mbena ndeti nyonso et puis yozuga honneur na retour ya mbongo yo obimisa wana lancer message pe ba mécène tout ou ba on a besoin ba betsaka ba artiste na mboka o po tozong sa valeur na mosala et puis G5 production azesa na ba ikeke à partir déjà ya mardi kaka ya semaine otozali to lancer déjà premier épisode ya film Lisumu bosenga ki yango to to lançons déjà mardi, jeudi, ils ont deuxième épisode, samedi, ils ont troisième épisode, et puis quatrième épisode, mardi, on a de lancer pour la fin, pour te proposer bino lisusu, filmer mususu. Na yebisa ki na ba yike que mutungi sami ya lisano et sili depuis to koma na Mbappé na Siborge. Mbappé a un alcool, Siborge a sans alcool. Ce qu'on a pour ça au foutete. Pe sa confiance dans ba produit o bengaka George Simba Misgel ezote kama ngona primo ko normal c'est-à-dire to chonga ra mili kwanza tozana posa ba mabala e kabona lisusu te pona bolembu ya ba papa na tango ya lisano. Merci Nadie, merci Dieu, merci Kimbangu en direct ya Matadi à Congo Central kalamingi te na rozana bino ensemble trésor makosa zo signaler bisope kalamingi te rozana biso na mboka pona ba concert ba production au Italie artiste. Alors to comme la biso vraiment masuka est-ce que message ezali ya ko lancer pa ya baike pe quelques personnes bazo mbote en tout cas mingi bandeko na ngai ya Luanda bana poto bana Kishasa tuza mawakaka ya matanga ya Mbonzo centre ville tous les porte-parole na bike bino bo akuna na Kishasa bo bino organisation koleka général mutazo pesa no message nazo expliquer bino ba porte-parole tout na bike président so Roger Ngandu azalaka wana za moko na biso to lela na kimia akende bien azaki bien na mutu nyonso. Donc en tout cas merci message qui yango wana président Gelo Kinzonzi courage tout au bino bota l'émission boyeba ke biso to kutambola po na koyeba to lela Mbonzo centre ville bien na ke mbang mingi pona ko saluer Niklex Bungu salon Niklex Bungu na Willery na saluer place aux à Paris na mincho nombal na yo boza bien na pesi manager na ngai Rich Ngaka les villageois mukuse atolo ngata Kishasa directeur Jires Mbambi wana bata chaîne na ngai ona na chaîne na ngai YouTube ya Jikeba TV Jikeba TV bo s'abonner puis wana sala biso bien na pesi susu les amis de Jikeba TV nyonso na ba pasteur bazaka wana ba journaliste ba tout ba les amis de Jikeba TV na pesi no mbote en tout cas confiance to keneka kama to le la Mbonzo centre ville. Merci Tole Lara Kambonzo centre ville Moli Monaye et puis Manaki m'a peine présenter mes condoléances au nom de GSM production na famille biologique Yambonzo centre ville. On est de cœur de près de loin de Osalangoka bien pour wana équipe yana biso touche congolaise
pour ça rendre tout ça la kawana moi Chinchane on est ça la bien ya robi visor toujours matanga monzo centre ville n'est plus pas tout qui a ma lumière ya lemba en tout cas nazo beta do seba na yebi bato baso la bien boss modogo visor en tout cas monzo centre ville aza souste tout kunde honneur et au sala biso vraiment bien le lezaye le bezala ngai le bezala fulano wana mususu alors ceux qui tozo honorer ba artiste na biso to bat na biso ba sala ka kepo ma na biso ke ne moi liboso yebana to reconnaître ba savoir faire na bango pe be fort ba salaki énergie ba bimisaki pour na biso le latiki biso la dépense ya suka to kosalela ye ezakaka soto kundie na honneur. Alors quant à moi je vous retrouve à la prochaine, ciao.